aime la grâce aime la grâce TV aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingani chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Kolo banzonzi na mona na lisusu te par rapport que au moins tellement to comme belé biso so tozaka na posa toza ba producteur tozana posa toza na ba chaîne na YouTube King Samantha Mushi TV Nelly TV 7e Bagarre TV donc ba TV tellement les belé ba fan na biso ba kotala nani ba kotika nani. Non groupe Amazon pour le moment na tia on a stand by yo mo ebina bamboka na biso na bambongo ndenge zo mona na te groupe esengaka fo mbongo talakara yango na tia on a pause mais 2021 déjà makambo so déjà c'est bon nga pe chaîne YouTube na nga ya liboso muta fongolele nga ya bosana code mais na yebi na nga ke ayibi nde chaîne na nga a changer kombo ateki donc mususu déjà yango eza déjà en marche kala mingi te bozwa Babylon na bino na kati ya Samantha officiel TV. Ekokoza ya solo koza lukuta so ya lobi bongo seke bakutana na makambo wana mais neti nga na mona te na koza la témoin te ba oui. Souvenir à ma bien na théâtre ka ba mibali na ba zwa donc abilanga la bango bango bazwaka mais na tikela pe bango nga akotila bango ka ba bedashu elobi no ne abedashu voilà. Fatou comédienne la plus riche na biso nyonso. Ah bon? Bon, na ebité nga na mona ka Fatou normal richesse neti ya nini? Pona asombi lupangu, asombi ya mapangu, asombi mituka, asana jet. Bon, na ebité. Nalinga ba artiste et comédien nyonso. Makasi. Eza ya basi eza ya mibali nalinga ba makasi. So na banzi otanga, misusu pe bayoki ya bango te esa mabe poso yo mo yemde to komebeli. So banzi otanga na osisa lelo te. E luko kate mission to bandeli su mususu. Mama lesbienne na théâtre bandi oloba banda kala mais bato mpe baloba no bakanga pe ba lesbienne yango te na yebite na preuve nango te na mona pe te na yebite nga pe na yo akande ke yo pe yoki naza confirmation te. Jamais na tikala ozo attaque na théâtre te bataka na bango na bango ya ba attaque na bango te bayebani yango bataka na nga bataka nga na te pona taka mutu te. Ba artiste et comédienne boza sérieuxité na ndeni. Ba so mutu amesani na bitidi na ye eza artiste et comédienne te. Ezaka ba artiste et comédienne te parce que ba artiste et comédienne de baza wana bakendaka sango. Bongo ba ndumba o ebele ba fana na mibali moko te baza ba artiste te. Donc kozala na mibali ebele so dépend na mutu e dépend te que faut mutu azala kaka artiste et comédien, toi za artiste et musicienne. Non. Eza ndenga mutu. Réalisateur Claude. Non, toute sa relation a bien grand frère et petite sœur. Non, tout ça là, pièce est belleté. Nazara, quand par rapport à groupe Nanganengo Lobby Amazon, il n'y a pas une idée que tout ça là, tout ça la pièce les Amazon, mais tout ça là sous forme à cinéma.
Donc tout ça la rappelle ba test ba benga ngoni bino bata français. Tout ça sali ba test wana pona opesa batu neti waza faciliter le ba français te azotanga akena ona ndaku po ekota e bien to yaki ko banda makambo mais epesa kiti ya ngwana na kita na tika ina ebite so a continuer sisa. Non, eza nango base ba créaki. Oh, ngwana wa yebisa bino zai nango base. Saka bongo, to saka mo atofandi boye na lobi neti par exemple na ye kozwa yo, to sala émission mo to sala neti par exemple to lobi to lingi to balana. Mais to balana biso to créer ka base pour ba fan na biso, to embrouiller bango mo mutunda mo ba seka, biso pe ba silika et après to yo ça to expliquer bango za ki base. Groupe aliboso na sala na vie na ngati lelo peka na zala na groupe ango kaka ya Mbuta Masebi na profiter na pesa papa na nga Mbuta Masebi bambote papi koko apesa tala TV Flama mikolo aza koko di koko. Ayoka na makasi loba yo ndo ozo kipete ayoka na makasi po to leka partout ba biso TV ba nini nyonso tozo leka leka. Soki balobi ke ba artiste comédien bazo envier mabala poto bakosi. Bon, neyebi te yana batu musu pe banvia na bango mibala poto ezaka ba artiste comédien te eza ndenge ya mutu musu alinga ye musu abala ne libala poto musu alinga bala ka libala bien musu pa alinga ba ne libala ne na kini awa va ne à l'aise. Bon ke batu ba kene ko envier mabala poto non. Po na nga je crois pas. Parce que nga na envia libala poto te. Nga batu ba yebi ke ba famille nga presque tout. Bazana ba mboka nyonso ba oncle bazana ba Belgique ba grande sœur bazana ba nini ba letki na nga propre to mini bumo ba ninga ba na États-Unis ba na donc so na bi pe na kene na ndenge na nga mo pe na kokende so na envier libala poto poani o ezaka important beaucoup tani na mutu bolingani soki azaka na poto ba mema mais so pas azaka na kibo soko ko envier libala poto po ba refouler o sani. Donc c'est ça nga likambo yango to solango ene so tuna neline lemvu to solo la rango mwana mwasi eloko esalaka bango bazala na complexe pardon bazala na souci envie ba envie mibala poto eza complexe mutu fo yo moko milinga o milinga ndenge nzamba salela ona mukie o apesi yo ya ngwana nde yo sepela nango wana okeli boso mais so oza ko envie osana makambu oyo kana kite après na suko beli bandoki OK ndoki avino yo moko voilà. Na banda koleka kasi na groupe na Amazon na banda koleka na A+. Et katana par rapport à contrainte miki yango na ntako loba mbongo so mutu omona na ko soutenir ngana zongelo koleka yango wana na oloba kasi mutu amoni ke ako soutenir ngai pona continuer nini idée na ngati na suka nazali na ngai nazali ako benga ka yo pona ko pesa pe numéro na nga te na linga te pona ba misu ba benga na ninga mabe muda mutu musu afana ne wana ya mususu pona batu musu baza mona lingo sala alinga ko to sala yepe loko te ako profiter na occasion zu numéro na nga pa lo ba n'importe quoi talaka oza na posa nga a solo lina yo o pesi numéro. Mutu abanda kozonga charge bata théâtre ka ndenge bazalaka bazwa ye na tikila bango ye. Azaka mutu na ye apona kofule lisu te na fule de ekoka. Théo est important dans un posa na continuer et le on a banda ke suka na katikati muta monika osunga nga yo sunga nga le passé au 2021 na masolo akala. Bon ata chaîne mususu pas mais A+ na sepela par rapport à un peu qualité par rapport à ba chaîne ebele pour na Kinshasa ba groupe teme comme ebele ba chaîne ebele na ba théâtre mususu talo leli ba mo bebisa biso musala moyen te.
vraiment okolimbisanga na question na yo na otikala otanga te lelo ti lobi parce que bato bajouaka na Congo baza ebele bajouaka bien siko mwana tanga pe 5 eza te mpona 5 oyo na kotanga oyo bakotikala so bamo te nga nde motu bomemisanga problème te bacomprendre te mpona oza ambara de choix natanga nani natika nani ya groupe na biso ya groupe na biso mpe bato nyonso kaka bajoua bien bato nyonso bajoua na bango bien ok par rapport à baprojet na ngai neti nga mpena na posa nasala eloko moko boye bando kotelanga mbongo neti théâtre mpe natika yango mpo namoni ekomi na buzo batro ekomi baekiri oyo basangani baekiri oyo basangani kiso oyo na ekiri oyo te mwa okota boye eza te donc nga nayaka théâtre mpo na ekiri te nayaka théâtre mpo na bafitilité te nayaka théâtre mpo na mosala nasali nazwi mbongo mais soki ezofuta nga lisu te ntina nango nini théâtre nasepela na bamusicien soki alingaka wana te oyebiki alingaka te mais biso na théâtre omoi mpe amutu alingaka te mao sexo mais okende boye oyoki bayebisi yo ta kutu alobai boye alobai boye mosusu tia oloba mpe baenregistre yango mpe na nini batindeli yango na messenger to batindeli yango na whatsapp voice oyoka mpena ndenge babi oh mais okingandi aloba boye toza koseka na eti oseye nini babika mutu abatama eleki yo na mayele ofandi nga ngume me okomi nini musika na ye donc c'est ça réunion ebisaka mingi na bagroupe bata bagroupe mbasala ba réunion ya général loba ndenge basala ba nini ya ba ANTPC ba nini donc c'est ça oui bon etombaka bajour ya réunion nazala te mwa mosu na kisantu mosu na boma na oyaka bongo mona esi bakendaki mais mpona koremercier bafani na ngai oyo balingaka Samantha Mushi napesi mbote na bato nyonso oyo bayebi ngai oyo 2020 mutu nabwaki yo tro code emonana te okosa ngai yebake ngano tokatanaki dana 2020 au 2021 makambo ya sika donc et surtout napesi merci mingi na Rossignol bino bato bolanda ngai na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomona nde babimisi ngai elengi na chaîne na biso M La Grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo ya bien po bomona kaka makambo ya boye bomona basamanta mushi bomona bakingandi chaîne moso eza te chaîne moko kaka chaîne M La Grâce TV na bosani te napesi mbote na ngai na Nelly Lemvu ma chérie babizu esika ozali nabosani te na Pierrette Lusala madame Titi na Suisse mwana kimbangista solo nabosani te Kandi Tusevo papa na Candice babizu na esika ozali nayebi kozala na Kinshasa na mona de ba plan nga vraiment ba merci ebele malgré tout ye na reta na lati na bona ete na beli nga na bona leso na lati te na belaka na belo na minute oyo na yoki ka makasi po Nelly muta okumba na ndako soki te mema plein na pesi mbote na noko na nga Jansi Mushi Nzamba Bilele na pesi mbote na mama leki na nga Frida Mushi motema ya Laura Batumo na honorable ba bisou na pesi mbote na Blanchard Mushi mon oncle chéri na pesi mbote na ngai na Tantine José Fabiola tanti José yo chaque mozo tindaka bakoli ngai mama leki ya boye bazwi wapi merci na pesi mbote na batu nyonso ya 2020 oyo botikali ya suka moyena tanga bakombo ezati na pesi bino kaka babonani merci